Bandeko na ngai nazali kosala 2 points. Bokoto. Awa tozo bandela bino na video ya batu ya fere bazokabola babiye na balabala na fikini bandeko. Est-ce que ezali système kaka bana poto batindaka mbongo te, batindaka mbongo na bango po basombela bato bazangi biye babiye po bakota po ekomi na ba page ke non fere kuna zobeta concert ya Ofele bandeko batindelinga ba video après sujet ya fere tokokota na makambo ya Héritier Wata ndenga sundola Adams Luzolo na Chypre. Adams urgent azana problème sérieux ya blague te bandeko nyonso tu bokolanda ngai bozwa video oyo botindela yango filo venez bozwa video oyo botindela yango ndeko na biso Héritier Wata filo porte botindela yango Héritier Watanabe botindela ye ndeko na biso Adams ouvre la porte Patrick donc botindela yango Héritier Wata bozwa video oyo botindela yango Héritier Wata. Alors dans la bino na nwa video ya bagolwa ndenge bazali kokabola babiye na balabala bakopesa biso raison. Est-ce que ezali mbongo oyo bana ya poto batindelaki bandeko na bango na Kinshasa basomba babiye ou concert ya fere eza nango kaka ya Ofele toyebi te. Tolanda nano ba image ya fere après tokota dossier ya munene oyo ezali ya Adams Luzolo oyo ndeko na so journaliste. Parlement de Gaulois, Batembo la bango bato Allemagne, dans Europe mobimba, dans Amérique, Batembo la bango pour la ferry. Parce que bato musu bango filmer biso dans ce temps. Le concert est un concert gratuit, un concert payant. Donc nous quand un concert des autres traités, quand un concert à l'aise, il misé ma ferry. Je sais. Maman musu sezoya. Yoga. Bien parlement batapoto batile ba mbongo na bango je po bango basaka ba donc mbongo oyo wata nazo ba makambo wata botikana no makoko kata ba makambo ba page ko yebo kata kikwate ala page ba okata te awa yo lo basala kuna donc oza mbongo ya parlement atie mbongo je premier lo esilaki deuxième ressource donc parlement zo je suis bien pour na faire donc oyo aibi ki aza golo à côté des ordres te parlement oyo ordre ya parlement na sala ya somme d'attendre des ordres pour récupérer voilà moi mi baba noko chombo muteke ndete on dépesa mine so ibi papa on fait des ordres donc oyo za ba pied à parlement chembo na jeu oya chembo na jeu premier lo ku desire ku te ba deuxième lo donc tout ça déjà wana donc coach concert tani mazwa si maintenant tu kakende Kuna
chef kuna. Isa sa kuba. Tana ba 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 zo. Ke ba mulongo si dio ko. Kula bede isu. Ya toba no ko to ko ta kosa les. Na moni mona mukeza. Na mona mukezi akade mona mukezi ke bi mona mukezi. Nda na souple mo. Voilà. Mais après c'est bon. C'est bandi ko bi. To bande mo. C'est bandi ko. Abi bacha so la zona. Ma pota. So no, tira que nem mo pega esse boy mo to. Mas je zo to que pe. Essa é uma coisa boa para levar. Ina mo mo para. Bonjour Belgique, il banga zanga te bordi. Cameraman. Water. Belgique libanga mobala zana sexe yo stema ya donc yo sa musala te yo la akamina volante Ranking ya ba tuto competition na kati papa. Alisa ya ba tuto ni na kati koti na kati. Na direction ke. Sasa moyo una no moyo.
Ah, bon, tu vas jouer au combat, tu vas panel, bah, oh, le babo qui t'arrête, tu sais pas gentil comme ça. Oh. Kasi yo matisa tindela de demande ma. Na wa kitini fa. O kanga biso pe ba micro, na ngo kanga so ba micro pe awo. Ah. Akani pe na yere micro. Bino ba mode se ba mode bino. Ma bino na nyimo na yo. Ya papi ngani o TV ngani na bote o sala bakisation na seni. Te na limbisa me o kena ngo mabe, na sali nini Lyon to kitisie après yo mati. Oyo za modo a. Est-ce que na ko mi mati sanga moko ezalaka? Éviter ngana za na modo. Éviter ya papi ozolo bandeni, ya papi oyebi to wala futi na bakisation. Muti ko o me bisa image na bisa ke na kiti mutu. Ya papi. Ya papi. Ok, non yo ba. Ya papi, ezala 3 nini demande. Nanga esali kani. Apena tinda demande. Ya papi sala na vlokendo. Non, on fait voter. Omoni siko tango yo lo ba kesona na problème na. Non, moi tu me ça m'a fait pardon. La lignité elle on fait la lignité pardon. Mais mon ami conseil m'a fait. On doit tout bien tout Bonsoir bandeko, urgent. Napesi bino mbote ya liboso. Nazo adresse message pa ndeko na biso Héritier Watanabe, Héritier Wata Pusa Kiti. Héritier Wata toza na matanga tomoni opesi ba condoléances fona ndeko na biso artiste musicien ya uchotika biso Sege Mignon Maniata. Bandeko remaki moko na sali ndeko na biso artiste musicien Héritier Watanabe. Héritier Watanabe ba témoignage beaucoup plus ezozala beaucoup plus epa bandeko na biso ya basi okoyoka kaka Héritier asungaki mwana mwasi boye, Héritier apesaki mbongo epa mwana mwasi boye, Héritier asalaki feti ya Karine Mokonzi, Héritier danseuse ya Fabregas Merveille ya Mado, Héritier asungaki ye atindaki bambongo tina États-Unis. Héritier kote kokabela bana basi. C'est comme si ndeko na biso Héritier aza makasi na kokabela bana basi. Na ebite bon chaque butu aza na ndenge na ye avivaka bandeko na ngai. Constat ya muke na sali Héritier Wata aza vraiment papa chéri ya kokabela bana basi mbongo makasi. Bandeko soki bo remarquer bien na musala na biso eza na journaliste moko abundela Héritier makasi azala attaché de presse ya Héritier Watanabe. Héritier Wata ndeko wana lelo na obetela bino masolo aza na Chypre. Héritier Wata sundola ndeko na biso Adam Suluzolo. Bandeko na ngai selon ba information nazwi ndeko na biso Adams akangama na kati ya Chypre. Ndeko na biso Adam Suluzolo azali ko souffrir grave. Au moment où ndeko na biso Adam Suluzolo azalaka attaché de presse ya Héritier Wata azo souffrir, tozoka Héritier azo panza mbongo epa ya mwana mwasi nyonso akozwa problème na Congo, bakopesa ye ka numéro ya Héritier Watanabe, Héritier mosungi ya bana basi nyonso tu oyo baza na Congo, oyo baza na ba problème. Donc Héritier pona kosunga mwana mwasi, donc ye azokabela bana basi azotala te. Azokabela bana basi azotala te,
ye mosungi ya munene. Bozwa video oyo bandeko, bozwa video oyo botindela yango Héritier Wata boyebisa ye keni mpia na lobi Adams Luzolo kuna ça ne va pas. Toboyi boyaka kolakisa kaka mawa soki mutu akufi soki mutu atiki biso. Tolobelaka pe kaya bandeko oyo baza na bakaneti ndeko na biso Adams Luzolo oyo asaleli Héritier Wata na be musala ebele. Asaleli Héritier musala ebele. Mbongo Héritier Wata ozot kabela nene ya chaque semaine 1000 euros, chaque semaine 2000 euros. Yango Héritier obosana ki Adams Luzolo moko asalela yo musala azalaka. Obosana ki Adams Luzolo moko asalela yo musala azalaka na mokili oyo. Vraiment to osenga ndeko na biso Héritier bozwa video oyo bokomisela ye. Parce que soki problème oyo nazoloba soki ezwaki neti Glody Diasuka soki ezwaki neti nani napesa kombo nini Aruna soki ezwaki ye msusu Karini Mokonzi nde Héritier Mbangu deja asali ba intervention. Ndeko na biso Adams Luzolo oyo 4e année bandeko Adams depuis akangama na Chypre situation ya vie Adams ezali malamu te bandeko na ngai bandeko ya Chypre babengi nga ebele bandeko. Tomonaki awa Karine asali anniversaire Héritier loué salle ya 6000 euros. Héritier pesi mbongo ya batu bamela balangwa a désordre. Héritier azalaki loboko pete. Ngai na osenga kaka bandeko tolobelaka batu kaka soki bakufi te toya topesa ba message ya ba condoléances. Namoni message ya Héritier Wata asalaki message ya bien. Kasi ndeko na ngai Héritier Wata eloko moko nazoyebisa yo ndeko na yo Adams Luzolo o asalela yo musala mingi. Oyo asalela yo musala mingi. Parce que lelo soki ndeko na biso Adams likama oyo kweli segen soki kweli Adams Héritier kozala mutu ya liboso akobimisa mbongo pona kozwa ko ya Adams place ezali akunda yango. Ndenga pe azopema. Tozosenga lisungi. Botinde la video oyo epa Chali, botinde la video oyo epa Chali, o azali directeur ya groupe ya Héritier. Botinde la ye video oyo. Sœur na ngai Mimi Kaenga artiste chrétien, sœur na ngai Mimi Kaenga artiste chrétien na États-Unis, sœur na ngai Mimi Kaenga, sœur na ngai Mimi Kaenga. Likambo ezali grave na Chypre kuna attaché de presse ya Héritier Wata na yoki batu ya Chypre na bango ebele awa bandeko balobi Adams vie ça ne va pas. Est-ce que Héritier akoki kozwa Adams te azwela ya ta visa azongise Kinshasa azwela ya kaka visa akotisa ye poto direct? Est-ce que Héritier akoki kosunga Adams te à partir ya Chypre azwela ya visa akotisa ye koto? Topesaka ba message ya matanga, topesaka pe ba message ya bandeko oyo bazana ba problème. Ndeko nyonso tu ya Chypre oyo kutanaka na Adams oyo yebi situation Adams azomene na Chypre bokomela ngai awa bokomela ngai. Tracy Mbelenga oza na chaîne ya munene Tracy Mbelenga. Tika kosalela biso hypocrisie. Oyebi bien situation actuelle ya Adams Luzolo. Tracy olingi ko expliquer yango na mokili te po Héritier asunga Adams Luzolo. Bandeko esali pasi artiste na biso Serge Mignon atiki biso esali pasi. Kasi tazoyoka pe pasi makasi pona ndeko na biso Adams Luzolo oyo abundela Héritier Wata etaki attaché de presse. Héritier soki amoni mutu ya tolo ya munene mbongo ya Héritier zobima na facilité.
héritier soki nene ya bengi ye nene ya azala na problème ite héritier akotinda 2000 € par semaine ba 1500 € par semaine po nene azali mwana mwasi soki héritier ayokisi ntiaka pasha beli ata kosu héritier akotinda bongo mbangu ebongo likambo oyo ya attaché de presse ya héritier mpo namonaki héritier ayoki susi ayoki susi makasi mpo na liwa ya ndeko na biso Sege Mignon kasi ngai naosenga ndeko na biso héritier Wata frère na yo Adams Luzolo eske héritier otikali koyoka ta na sango te ya frère na yo ki azo souffrir héritier Wata eske ba oyoki ata lisolo te ya frère na yo Adams ndenge azo souffrir na Chypre vraiment bandeko boko misela ngai message oyo epai ya héritier Watanabe ndeko na biso Adams Luzolo oyo boyebi ya journaliste ya munene ti bomonaka Adams lisusu te 3 ans 4e année yango oyo bandeko héritier Wata na bolingo nyonso oyo lakisaka banene ya bolingo nyonso oyo lakisaka bakarine tosenga héritier raisonner ata mosala ya munene oyo ndeko Adams Luzolo asalela yo na mokili héritier Wata Adams Luzolo apola bambula mpo na yo héritier Adams Luzolo asala ba-accident ya ndenge na Kinshasa mpo na makambo na yo héritier Wata nasali na ngai video oyo te mpo na kofinga yo nasali na ngai video oyo mpo na kochola yo te héritier Wata mbongo lingi obebisa mpo na koluwe bainstrument ya concert ya matete okozwa mpe mbongo wana osungi nango ndeko na yo Adams Luzolo parce que toyakaka kosala commentaire te tolakisaka bolingo te soki mutu akufi ndeko na biso Adams Luzolo aza na problème sérieux oyo ezosenga ifo tolobela Tracy Mbelenga ozobomba information ya munene boye amela nanu mai sœur na ngai Pauline Lumumba RDC Monde 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 oncle Patrick ya misi ya mama Julienne Ngongo information eza ya koinda information eza ya grave ndeko na biso Adams Luzolo ti bomonaka ye lisusu te bandeko na ngai ezali nde problème sur problème azali kokemba na mboka oyo babengi bongo Chypre bandeko na ngai héritier Wata mosala garçon wana Adams Luzolo asalela yo na mokili biso nyonso tomona yango Adams Luzolo asalela héritier basacrifice ya ndenge na ndenge bandeko baartiste musicien oyo tosoutenaka bino bosungaka biso mpe na bamoment difficile pourquoi bino bamusicien bosundolaka biso na bamoment difficile pourquoi bosundolaka biso Charlie Rubenga Charlie CG héritier azali artiste présidentiel pourquoi un artiste présidentiel attaché de presse na ye Adams Luzolo azokemba ya blagi te azali kokemba ya blagi te bandeko biso bakamaradi na ye soki tozobomba eza mabe Adams Luzolo azokemba ya blagi te na Chypre bandeko naza na deux petites sœurs baa na Chypre wana bayebisi nga masolo ke na baleki na nga ya quartier ko to baleki na nga ya quartier baza kuna bayebisi ngai ken piana ndeko na yo Adams Luzolo na mboko oyo azokemba ya blagi te azali kokemba nga na kobomba information te po soki lelo Adams problème eyeli ye
biso nyonso tokole Adams mwana malamu asalela héritier trop wana héritier oyo opesa ba témoignage ke Adams wana asunganga na carrière aza parmi bato basbunda po na carrière nanga mais héritier lakisa biso bolingo non héritier lakisa biso bolingo po na moni concert ya kobeta na matete héritier fongoli misu makasi alobi Fabrice asala ndenge alingi ya kobeta ye akobeta yango vie nanga Louison Mbata héritier yo ozali na maboko ya président de la république yo za artiste présidentiel mais attaché de presse na yo azokemba nga ye kofinga ote nga yo loba vérité attaché de presse ya héritier azokemba na Chypre bandeko na ngai boyoka message oyo attaché de presse ya héritier wata Adams Luzolo boluka ye na internet bokomona ete apostaka sous photo te po aza na kati ya vie ya souffrance bandeko tokoki kondima te ke ndeko na biso avivre bonamela esu mai ye ezali kaka ndenge moko tozomona héritier azosunga nene ya na Dubai. Chaque semaine, Dubai nene azozwa code ya 2000 euros chaque semaine. Soki $2000, soki 2000 euros. Ndenge nene ya ebisi na abi chaque semaine héritier de la 2000. Pourquoi héritier acheli Adams Luzolo ata budget te pona kolongole na Chypre? Soit azongisi Kinshasa, alukeli visa ndenga alukeli fifisiwa. Ekosala biso bien peut-être héritier soit aza na information te ngai nazo informe bandeko na ngai bozwa video na ngai bopanza yango botindela héritier botindela ye massivement boyebisa ba spiritas Adams Luzolo azokemba boyebisa ba spiritas Adams Luzolo kuna na Chypre azokemba bandeko ba spiritas bolukela Adams Luzolo solution bandeko na ngai ezali pasi na mawa kotala musala nyonso Adams asalela héritier na mokili kotala ndenge bazali kosundola ye babosani bolamu nyonso babosani basacrifice nyonso oyo Adams asala pona ndeko na biso héritier. Bandeko na moni video moko batindeli ngai ke bagolo bazokabola babiye na fikine bazokabola population babiye ndenge image ka batindeli ngai pe batindeli nga ya kotindela ke bazokabola batu babiye ya ofele nga na moni kaka image ndenge batindeli ngai babezalaki oleka direct na TikTok bazali kokabolela batu babiye ya ofele image yango ngai pe na moni na ngai kaka nazotiela bino yango botalaka ndenge bazali kokabolela bandeko na biso babiye kuna na kati ya fikine. Bon bandeko selon expérience nga naza nango bandeko na biso ya poto pe seria martyr ya fali batindelaka babiso mbongo biso pe tosombaka tokaboyelaka pe batu tokaboyela batu na bakartier peut-être ekoki kozala pe bana poto basangisi mbongo batindeli batu ya Kinshasa basombi babiye peut-être baokabola ngo na sansi wana peut-être bino pe bozwika makambo ngo na sansi ya mabe vie na nga Louison Mbata sœur na ngai Pauline Lumumba RDC Monde Zeti Kiri na Vero Kiri Dani Pova boza wapi Zeti Kiri Vero Kiri Dani Pova bandeko vraiment boyebisa héritier wata kaya Adams Luzolo ezaka moko urgent boyebisa héritier wata sœur na ngai Mimi Kaenga artiste chrétien sœur na ngai Mimi Kaenga napesi yo bambote ebele place ozali artiste chrétien ya mboka na biso sœur na ngai Mimi Kaenga boyebisa héritier wata message na ngai eza spécial boyebisa ye
bakali ndeko na ngai prince bakali otutaka tolo pona héritier wata awa bato bakomeli nga ebele bato ya Chypre balobi Adams Luzolo vie ça ne va pas héritier zongisa Adams Kinshasa lukela e visa aya na poto natiela bino image ya bagolwa ndenge bazali kokabola biye na balabala